au sali moi chomoko boye bon pour nanga selon moi quoi bon mon avis que tout ça dans 24e édition ba 25e édition zali un jour comme ça veut sur qui sinjora donc on a bip na drapeau RDC na bimi nango ba musicien autour nos ana bangwana na bimi se bangona ba drapeau ba mboka oyo eko ezobeta wana na katsakan wana selon moi parce que eza place moko sengaka show esengaka moi ko innover moi muke quoi ba innovation moko ba sa moko boye ya ba star pour tout na veille ba le muke ne veille ngana niga jambona veille bana veille ba tama star ezaka rumba te ezaka keta mama mema kanga na lola ete okapna toyelelo bana veille na so stade buka na kakota vita na la kapela musuba manyi tovani nie bana veille ba ye okapna bana komo na Sankara alo bana wera lokwa kamera na nga no sepela te poto uche sika moko to mona muziki ndenge zali komo na Sankara akelo bake wenge maison mère ekufa pour niveau Sankara wera juye ba Sankara bazaki ba petit mo ba yembaka na ba matanga makolongulu ayema na ba matanga do fini mutamona ka yango yakani asekisaka bato Sankara ya pa sekisaka ne bato yango ni série mo azaka so vene émission asima wera maboye acha boye apupula ka bato boye apupula ka sapatu na pesi mbote na njunga wera na pesi mbote na sanya wera Sankara koleka na télévision ba propose bisa pona wera lokwa wera camarade na ye ya zaka président azaka vice président depuis quand na kati ya maison mais vice président zala mwana wera créé mwana wera sali azaka makolongulu abinaka na babibembe asekisaka bato biso to ngane monde na musique na mutanzala te na pauvreté premier le pas on a somme na 22 ans deuxième le pas on a somme na 24 ans ngana mutu yanzala te oso comprendre biso to taba Sankara bo peno mona pena ke poka to ala be esprit ba danser so ba musaka ota pena ke Sankara oti poto aina mexere sa sika yo karate ozo émission ozo ni makolo abengi be mwasi na poto aki musaka na ye ko fula bango na ye ko fula yepo ko tuko asaka ne ria masese kaka muso mona musaka sa marketing ya album majibe ata ya nje majibe ngana sa ba clip ba sente toucher na lobela ba shuila na la sa ba misu aya kaka o monde to zaboy libata o so ba mbwa soki ba va na ndaku na kolo ndaku mbwa zaka na kacha ndaku dona bango vérité Sankara bi W danger lettre W et ça danger parce que musique ba na W wendo mutapandi après ba wera son après ba bawaze kwa baye ngana bi non lettre J de danger lettre J de sala mokili même piana on n'a pas même piana mutasa mokili Jova tozi mwana Jésus Christ tozi ba Jackson tozi ba James Bond tozi ba Gilles Wemba dio papa Wemba la kumsa ba lettre J ba Yesu ko yo lokwa zakama mutaba lisese ayeko bakisela ngambe loko msusu mosaka na boya rangote na ba pona penyel omoni aza mwasi tona baleki basi tobochi bana basi tona bakoko basi kosala mwana mwasi bo eza bien te deuxième nango pe bimi deuxième épisode de bimi nane komeliote zato si c'est émission non la ça deuxième bimi viens afanda deuxième bimi non ça penyel boyeko viens afanda deuxième bimi congolaise aza mwana mboka deuxième bimi wa karishu. Deuxième bimi Maweja, est-ce que je mens? Ma bana na biso, aza petit sœur na biso, aza mwasi na biso, ya pasteur munene mboka o. Ata lo bana pasteur te et ça la passe bana bana kati. Obiso bana balena bana kati te eloko ngeza te, trace ngeza te, mutamutu sama kamna. O bako baba libala bana ekufa te. Tandenge internet et memeli biso peñe. Peñe la ki trop chonjo kaneka mwasa za faible. Soute peñe le bomone loko à dire. So autant le col à esprit toloba moi ça esprit na Congo eranga
Salut à toutes les internautes partout vous me suivez. Bozola nara netando yaike nabino naba téléviseur nabino balobi naba téléphone nabino. Aujourd'hui notre émission Boso naba Bakenda Sango. Boso naba Bakenda Sango. Aujourd'hui je suis avec le leader américain Yanjora Vienjora Alinga Babenga et Vienjora. Je suis avec le Babisola parfum à la tikitoko bien habillé, bien parfumé. En tout cas, je l'aime tellement beaucoup. Aujourd'hui, na habité dans le Bani et tu fais ta bonne année. C'est ma première fois dans cette émission. Je suis tellement à haut. Et je vous dis ça devant la caméra. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Je suis devant elle. Nazanaye, na plateau Moko Eza et Sengoyamakasi parce que j'ai toujours rêvé de ça, d'être avec elle. Aujourd'hui, je suis avec elle. Derrière la caméra, c'est Dieudonné Maweja qui est derrière ce bel et beau caméra. On va parler de quoi aujourd'hui dans Bosolo Naba Bakenda Sango? On va parler des héritiers Watanabe Goga Motona Tembe. Les lobes ont préparé déjà voyage na bango bakoki kokende lobby topé lobby wana kuna baza déjà le colonanzela parce que ba visa déjà et bimi. On va parler de la prestation de Fally Ipupa na Cannes 2022 tokolobe la paix mwandambu lisolo ya Sakara na Vienjora en tout cas ezokende mabe makasi tokobeta lisolo po ete mosaka aloba pe alobi ke ye muto forma ya njora lelo tokoyeba lisolo ngo est-ce que za ya solo abiye muto alakisa coaching ye muto za coach na ye alakisa cop est-ce que c'est la vérité? Sans plus tarder, je reçois maintenant mon invité qui est là avec moi. Yanjora, bonjour. Bonjour, Carrie. Carrie. Bonjour, Carrie. Bonjour. I love you, ma petite sœur chérie. I love you too. En tout cas, bonne année, bonne année. Pareillement, merci. Bonne année, na batutu balingara la star Vienjora leader américain. Bonne année, na mon grand frère propre Sele Matombe. Bonne année na place Azali na mwasi na bane na Kitasa. Bonne année na et puis bonne année na ba fan tout. Bonne année na ba combattant nyonso. Bonne année na ba mama Château Rouge. Bonne année na ba tutu balingara Vienjora. Bonne année na ba Coffee Fil, ba Coffeette et puis bonne année na ba Watalove. Bana wata puis bonne année na ba Lenjoras. Voilà. Bonne année na bango nyonso tout obeti lisolo ya bato nyonso bazolando na poto. Yanjora lelo ozokende poto kala mingi te awa likoloza déjà na nzela parce que moi-même je bien vis ba visa déjà na passeport bozokende poto. Babi bozokende Turquie à poto, bozokende Espagne à poto parce qu'à partir de Turquie ça déjà poto, Espagne c'est déjà poto. Yanjora ba vie o bino boyokana na bango kuna te na poto ba menacer oté parce que moi rando ba sœur, ba mère, donc ba oyo na ba wesimate, ba menacer oté na nenga ma poto. En tout cas, merci beaucoup. Non, c'est un nom héritier Wata merci. Na koloba troté, na koloba so na moni visa. Na baso na moni visa, puis na koloba so na komi. Na so na komi na koloba trop. Donc le quoi on a quitté na on a mabela ya poto Kinshasa. Donc ngaba na zali kambo ya mutute et puis na sali trop na musique congolaise. Ba combattre baza ba frère na biso, ba bandoro na biso, o c'est le kaki na baki tout to limbisa oza 2022. Donc ba sœur nanga o to zone ba problème ba Château Rouge wala ba monanga donc nanzana bango en tant que na leki na ko s'excuser pe devant bango voilà na s'excuser devant ba yaya lili makaya so ba mona mabe na oyo na lobaki na ko s'excuser na zaleki babi pardon c'est libère hein? Donc pardon c'est libère donc ouais na zala ba venanga ba eso na s'excuser devant bango nous en bango non s'excuser so ba mona so ma Rwanda zaki so ndeni bon ngana sa na ba base ngana bango ba base eza marketing là musu ba sepela kité na mamule ka salaki na zaleki nako s'excuser c'est tout. Voilà, Yanjorabi a s'excuser c'est tout. On doit parler de Watanabe. Il a deux prestations à co-prester dans Turquie, à co-prester dans Espagne. Donc, on a Yanjora Toyeba, Nengeba, Okende Mikili. Mikili yango ekomo kimisa ba mission so ba ke ba msuba kimi ba msuba mapapu tout son na Yanjora le Toyeba bango ba kimate. Est-ce que Watazonga e moko? On sait pas. Biso
ya wata ko kimia eza ko bebisa carré ya ba musicien orchestre na succès orchestre na ba voyage belé to na ba poto ya Italie to na ba poto ya Grèce to na ba poto ya Brésil to na ba poto ya Canada États-Unis parce que ceux qui wata pas enviera poto ya kimaka moi sama ka ngaka ekuna ne le lozo héritier watana bete tango zo obike oza artiste kene musala na yo kolinga to kene ba kayu ba no sa musala yo kana te na vie na bike o biso baza très bien ba Cédric Mbungu ba Chief Nemso ba Mishka ba Jerry Spire ba on so ba Smoky bazano ba cheno ba na talent parce que ceux qui ba JBP ba na basi ou ba wera na ba poto que ba viara poto le ne ba wera te donc musicien faut abouler quoi tant aux artistes il faut bouler na habiter musicien il faut rien na kimate tout tu vas Côte d'Ivoire tout le monde ivoirien monter à ça quoi vie France quoi tu vas massa so ba Ogi Solo abetaka na epa nani Magic System azaki wana Côte d'Ivoire ba kebeta voyage na Magic na France azonga Côte d'Ivoire Kinshasa Brazza partout donc en tant que oza artiste musicien il faut ta lobby carrière na yo lobby wata bimisi yo po bimi OK pour so zalaka wata wera bimisi wata bimisi je respire wata bimisi ba mishka wata bimisi ba ye mishka le peut faire bisabatu et ça bon so que va na poto le to soka ba pipi o ba kimajibe le ba limoya zo ba grand chanteur ba grand musicien comme Stino Mobi poto be sa carrière na ye vraiment poto benezali cimetière ya ba musicien ya biso ba bi ke orchestre za na ba voyage belé donc ba za na besoin carrière na bango moi ça kosa mutu te po basi basilité po ba lali basi na Kinshasa bazui ba momi ya somo o apoto ba kwa envier bango le loté ozo bazui basi na Kinshasa ya danser po kinya na basi donc OK capa et pas filmoko bo vandi lo ba komo ba no foke na il faut laisser na fo futa bo la chose en carrière no le bo komano plus que l'aime sous Wata, plus que l'aime sous Wera, tu es bilobité donc nabi que to zonga, to zana concerne bienvenue Makanga, l'appel les jeunes producteurs le 29 na Turquie. Parce que avant le 29 ndé, to zo que les bêtes en Espagne, l'Espagne est pas roi. Et pas roi. Bon mon équipe no avant to que l'Espagne, boss Wata héritier Auchi et Espagne. Bazaki na roi, bazaki na ba ministre biso bazali kuna, eza concert mo zana batu ba mona kaka batu ba décider quoi parce que héritier wata dans les alliés et puis album ya succès quoi Monsieur Sokimi Mitelio. Voilà, Monsieur Sokimi Mitelio yanjora tolandi émission moko boye Kofi et pa ya Bosolo alobi na kin formateur azate mais tandis que Wata Goga, lui disait toujours que Wera Sons est un grand formateur, il a formé, oui bien, et Zappé Bosolo parce que Wera a formé Wata, Wera a formé Ferré, Wera a formé Batebele, mais comment expliquer Kofi Alobi était na Congo formateur azate, tandis que Yemorope a formateur parce qu'il a formé beaucoup de musiciens, comment expliquer, est-ce que Okoki ko limbo la biso, peut être tous on na lingala, Okoki ko limbo la biso na maloba oyo Kofi Alobi. Mais Olande Wata te, kana Bosolo. Wato lobaki ndenga yaki na talent oya na talent oya zaki na ya mukie avant de ces 4 mois 5 mois une année nanda kuna ye apprendre ebele ndeka balobaka sauver na méniser trop ozaki mwana ko bamba libaya mais apprendre sous ebele na sens wana donc ko mutu abota mariana ndeko faire lobaki mutabota mariana talent na ye et ko former mutu za di ko former mutu lokola aux huiles sous cocontura non mukie a yébité aux olaxaé donc ça colle déjà à ça déjà na talanae donc aïka ko baksaka plus quoi place on a penza vraiment na zala na minga rolobate. Voilà, je lui laisse un peu de se rafraîchir. Tozo beta moi li solo il y a prestation il y a fallu poupa na CAN 2022. Tout le monde qui était musicien africain baza bongo ebele même na bango moko ba camerounais il y a deux musiciens Charlotte Dupanda Azali mais eto na organisation na e ba préféra qui était bazwa bongo il y a biso ba congomani bazu congolais moko ake ko prester. Qu'est-ce que je vais parler par là nazo lobela prestation na e yo en tant que mo lobeli ya ba musicien ozape na liso topeli to ya musique oyo okokipe ko limbo la biso lelo mokolo mo lelo toye ba ete ba epe baza côté la biso na par rapport à Yanjora, prestation, il a fallu poupa nakan et pesa qui te pesa quitter. Ngana loba pona ngai kisinjora na loba omoni ba manifestation na
eza fête ya Afrique quoi pour nanga selon moi eza fête ya Afrique fallait qu'il composer ntie momoko pour na yango quoi wana selon moi quoi pour na yango neti bekipe autour wana ezalaki wana faut koyembela yango kokumisa vive l'Afrique banzemba ba show bozokumisa l'Afrique ozoyemba Guinée Bissau Guinée équatoriale Nigeria Gabon olatisi ba musicien ba varese ya ba équipe autour eza na Afrique wana nini wana osali moi show moko boye bon pour nanga selon moi quoi bon on a dit que tout ça dans 24e édition ba 25e édition zali un jour comme ça veut sur Kissinjora donc on a bip na drapeau RDC na bimi nango ba musicien autour nos ana bangwana na bimi ça bangona ba drapeau ba mboka oyo eko ezobeta wana na katsakan wana selon moi parce que eza place moko sengaka show et c'est un moi ko innover moi muke quoi ba innovation moko ba ça moko boye ya ba star pour tout côté ba star pour moi je suis manienne tant tout côté ba star ya ramanga ba show et ça ramanga ya ba bolingote et ça ya ramanga ba nzimo to mara ba imana wana au senti ba chat au to mbaka wana au senti bena ya animation quoi on se comprend nzima imana to mara ni na zaka sele ba nzima imana to mbaka ya robi vraiment display couleur Matima bouleka ya au satire donc il y a Roby ma display en couleur dans les là fort on a vu quand même sur la renaissance et bien la renaissance rendez bina dans sa renaissance dans sa lokolo wana sikoyo ba jouer imana matiti mabe banga imana matiti mabe banga imana benavaya banavaya balamuka lemuka ngana niga jambona veya bana veya bacha bastana za rumba te ezaka keta mama mema kangana lola ete okapna toyelelo bana veya naso stade buka nakakota vita na la kapela musuba manyi tovani nie bana veya baye okapela bana bimoke kochi bana veya baningana banja ba stade zalaka donc banja ba stade ça banja ba bolingo te quoi merci beaucoup pour langa moi na mai mbala siba so ba bengie il faut moi idée zalaka quoi et ça va bien voilà selon Yanjora a participer ba idée naé en tant qu'artiste parce que pa yembaka a sala pe ba makambo na ebele to beta moi loenge mo bo ningisi moi internet yona sakara pecho non yona sakara zo yinda mabe on sait pas qu'est-ce qui se passe en fait en tout cas merci beaucoup Karichou ngana mutu naza mutu ba yebsa ma musique lelote na oti musika na monde musical na bandi depuis 94 tangu ya babi azaki ko sala test pa Koffi Olomide donc depuis 94 on a botam na 94 nazo ke 28e année yango autour na 94 ouais basakara ngo ba olega TVT ngana bani ko olega TV depuis 86 na moi muke na saka cook ça veut na la cycliste 86 87 88 89 90 na sala ka cook ça veut ba tutu ba yebi président so matin ko persona akufa azara métier boy comme on a Sankara aloba na wera lokwa camera na nga no sepela te poto uche sika moko to mona musique ndenge ezali comme on a Sankara akeloba ke wenge maison mère ekufa po niveau Sankara wera juye ba Sankara bazaki ba petit mo ba yembaka na ba matanga makolongulu ayema na ba matanga do fini mtamona ka yango yakane asekisaka bato Sankara ya pas sekisaka ne bato yango ni série mo azaka so vene émission asima wera maboye acha boye apupola ka batu boye apupola ka sapatu na pesi mbote na njunga wera na pesi mbote na sanya wera Sankara mamna so ba marketing na landi émission Sankara ko lo balange lo côté na leke na marketing nazo zongisa yende mankima amake wera te po wera créer wera sali azake lote pour ceux qui ont na babese biso biso tozaka nde pelo amona potote pour ceux qui me a même so na ba potote mais wera fongole la porte-parole tout njela na ba maître bino tubo bonga wera kangela muto motema te biso abese biso zalaka roger ngam talo ke poto biso ba mosaka tozaleka ko sala wana Sankara ko leka na télévision ba propose biso pona wera ko wera camarade na ye ya zaka président zaka vice président depuis quand na kati ya maison mais vice président zala mwana wera créé mwana wera sali azaka makolongulu abinaka na babibembe asekisaka bato
biso to ngana monde na musique na mutanzala te na pauvreté premier le pas on a somme na 22 ans deuxième le pas on a somme na 24 ans ngana mutu yanzala te oso comprendre biso to taba Sankara bo pe no mona pena ke pourquoi tu as l'esprit ba danser ça ba musaka o ta pena ke Sankara oti poto aina mexere sa sika yo karate ozo émission ozo ni makolo abengi be moi sina poto aki non peut savoir nos vidéos moko asana Vincent alo ba kenga na finga kofi Sankara ke ba kono nyama yo mona camera no est-ce que yo ko sama kamna tv ngana ko finga kofi lo mide nde ba ko ma de na finga kofi bola mama na ngana ko finga kofi boli bisanga na mona bimisi parlo ba to la biso est-ce que ngana ko finga kofi lo mide so na sepe na ngate kofi lo mide azonga na karine mo konji na boyi nazo silika est-ce que ngana ko finga kofi lo mide kofi ça somo on finga no nde nde ba pauvre so aussi ba ko se mama kamebele belana alors ba fait maman le kutana ko ba makamande ngwana est-ce que so mona kofi na miso non te moni amwane kofi aza somo kadisho est-ce que grand frère asalinga pona zalanga njoko na finga kofi lo mide Sankara eloko kolokolo bete bazuna musaka basangane ninga ngala leki bango nyo somo na bawoso na mutu ana marketing lo kwanga zate prevani na fula garçon ba tutu ba yebi na sa bulo musaka na yeko fula bango na yeko fula yepo kutuko asaka neria masese kaka musomuna musaka sa marketing ya album majibe ata yanje majibe ngala sa ba clip ba sente toucher na lobela ba shuila na lalisa ba misu aya kaka omonde to sabo libata o so ba mbwa soki ba fa na ndaku na kolo ndaku mbwa zaka na kacha ndaku mbwa zaka pena ndeko mbwa fa na salon ya betaka ba biloko ndengwana ngana na makamna ngana yake ngo ya lettre J ngamo mna yena ngo Sankara nem talobaka WD danger lona bango vérité Sankara bi W danger lettre W et ça danger parce que musique ba na W wendo mutapandi après ba wera son après ba bawaze kwa baye ngana bi non lettre J de danger lettre J de sala mokiliji même piana on n'est pas J même piana mutasa mokiliji Jova toujours moi na Jésus Christ tosi ba Jackson tosi ba James Bond tosi ba Gilles Wembadio papa Wemba la kumsa ba lettre J ba Yesu ko yolo ko azaka muto ba lisese ayeko bakisela ngambe loko msusu musaka na boya kangote abunu sukina jiwana bakisabo c'est pas kitoko Jimmy Weston je t'aime et utakana abakisa biloko kaya bien bakisa kiwana mabete na ko boya te ozo comprendre yepena Sankara d'écouta ce qui wera sonité les lones so karishu nanya bomi wenge na kolongola ba musicien Sankara na afingi musicien nini te Sankara ye kaka na kombo na ye na ba oba na ndako ba bango ya maison mère pona ye moi muso ana talana ya lingane wera aobanga Sankara abanga petona papicho di kolekemba asoba lokolo achena na awa na kingo wera pesi vi wera pesi mukanda abengisa mwasi na ebite ana problème basi tu baboya kasa problème tu non papa on a problème 4 femmes baboya yo hotel maté uri kamni 4 femmes baboya yo na ebite ana on a problème pour papier pour ça 4 femmes baboya acho pele suna mwasi mutu kwa mwasa boye hotel maté yakati yakana tele misayo Sankara yana simbo na télé msoka na télé msa to télé marate o comprendre baba petit moko faut respecter wera millions de fois parole à Sankara on a sepela kité maison mère ekufa o maison mère ekufa wera bimsa bali bon wera za uti ba Guinée uti ba esa zo beta za to zande na crise sanitaire balingi soutenir ba la zambe sala ke belé ba kotaka ko faire répéter na palais wata na palais et comment ka coulis na ko c'est tout et comment coulis yo za na kin même la star ba ouais ba to ba kota ozo comprendre sikoyo Sankara okende ko loba na wera Sankara yo wera kamara no yo ngala zo ngapa omuninga kisinjoko na salam et rare na sala fana kende maison mais il y a son musalonga seliji ben piana na BCBG sona saka na maison mais il y a ero to ko fano la suboete ero ngana ba mikanda na otamba tamola monda che po wera pesa ba tutu vi wera fongola mututu maboko lelo wera samba biso to za oto yebi fi ya Sankara non on a forcé de la bi tout ça
non lingate wera sambwa ngana za wera pesa ngambo hôtel mona keta mais en tant que grand frère respect nazo respecter na mona o sala Sankara azaki loko te azaki loko tabina na ba matanga ngane to ande monte alo bananga ngabi longwa mena Cristiano Ronaldo na danger moto lona na wata na danger Cristiano Ronaldo a 15 Juventus a pesi makam aye Manchester United a pesi makam zongi so pesa makam aye Real a pesi makam a beta na Portugal kuna équipe avec la Sporting makam parce que yo muto fane sika moko obenga sawa ba mission nyonso yo finga wata te oyo sale riche kuta motema ngala finga wata ta aloba soki na lobi lolo wata bengane na che fouet yebisa wata bengalanga na che fouet bino ngaba be sa carrière riche soki riche sa ke esprit te ngala na buzoba na ye parce que afinga wata mabe afinga batu tout Sankara batu ba faire sambwe pa Sankara alongo si wora ba mise nyoso wora la kidiba via ba kidiba mona ka petit Sankara ye songi papi le prince ebisinga na piroger lo Sankara ke lo ba Sankara na camara no te Sankara na masa no te Sankara yo ko sa chez moi na 2 parcelles son abata 27 na construction 45 na kauka na leki yo na vie on est lo obinga mona fanda ba pena inga pana na mila musique ba mo Sankara nga Sankara yo lo bananga Sankara yo Sankara yo lo bananga Sankara de kuta o Adolphe yana azona matanga moza ko makolongulo obeta ozo sekisa batu yo ko sa marketing yo atal album bazo pena full album ko kata Moussa na c'est la garçon Moussa na c'est la batutu yo ko kangota c'est la garçon na ko batutu ba yebinga tanga suba kombota ngata ngasuba kombota l'oration na c'est la garçon kombota za 2022 na ba 2021 2022 no tanga suko mututa batuni bazana ba comprendre ngati lo ko faire respecter nga ko faire so nga pire petit ne ko faire bitala nga batalanga na ngo ya marketing ba Sankara bata est-ce que Sankara ba ko tshele mouvement Sankara ko lo ba TV Sankara est-ce que Sankara bo lo banana c'était comédien ala na video lemba so masaka théâtre pour asa dire na théâtre ama kasa Sankara ko section le chilobi musane ko sekisa mama na comédien mama na comédien Sankara de kuta c'était comédien bazo pas wora sexa ne batu Nalandi quand la même émission à l'obé te départ na ndenga kewana wenge musique ezo kufa lobi ndo ndeza bongo ezo kufa ba mission tout bazo kende na bango départ na zo kena batu nyonso yo kama mazoloba yo kama est-ce que yiba ngo bana wera vraiment est-ce que yi vraiment akoba ko pa na wera pa ndengwana départ na epoisa nani c'est qui d'abord ayemba kate abina kama vice président ya ngona zolo ya ngona koti makamona kanda omoni wala ko manquer wora te au manquer la maman si de jima pata respect na ma pasteur o aso ba Sankara lelo bande ko na bana nae Sankara yo c'est poli obilo na mona kile mama tanga ya vie mare mama ko fagi so matanga tena ngana beta Sankara na niveau moko notala mwana wera juillet et l'autre chaud et l'autre de la forêt na chance que wera comme mata musicien comme mata danseuse batambola là so baketa États-Unis boyena ye États-Unis o batu bakotela ngo ba prière États-Unis o batu bateka mapango pa ke États-Unis poto o batu bakena ba njaba Turquie ba kufora ba mai po mona France Sankara wera matisa ye na aéroport Anjili Sankara lelo te lobi lobaka nzambo to sambelaka akufa amona raté okufuta ko. Depuis le 18 décembre tout monde qui était album ebima kebele bazaki bongo baike babimisa ki bongo album lelo zo betama mais ba mususu pe bazo beta te mais ba vienjora ti lelo bazo beta bana depoto bazo kende vienjora esengoni nozanango. Voilà, c'est un makasi batutu babisa album le 18 décembre 2020. Bolobara lobara trop wata penza tala lelo nde wata liye. Tala nde wata liye. Aliena. Dakso wanati. Ba onyo so babisa ki le 18 wana.
bato ba single te ba sindi te po kofi ba comparer na mutu te bato excuse bato ba bisaki ba album bato ba bisaki ba album weta leya nye match sile kichasa wata na wata asali tournée ya RDC appelé ba mise tout ba bakare sika bomona to betata wata maboko vraiment to tira wata maboko ya tembe Congo bonde ko loba trop evre mwana e mwana na terre evre mwana na terre. Un mot de la fin pour cette émission parce que nous chitons déjà, tous chité to comme en asuka, lilobano nini asuka o kozala nango. Même na orchestre nabino, le quoi besoin de déplacement déjà kalaté, likoloza nanzela, un mot de la fin. Ouais, mot de la fin nangeza kaka o animateur nangai, ngapla za na mouvement. Ouais, et to Samuel FIFA de l'animation. Mwana moko boy nga beke mwana moko boy to sala mama na générique zo bi makala mingi te et puis to zo mbana nze mwa Nisha la Rose na fse bango ngata na zate ba sima mouvement ozo ko banga na ndeke na leader na luka au mouvement sur les majeurs ezaka bango ba pichu bas bazana ba vice président ba développement ba kunga bazana et puis lokana lo ba le sous deuxième kamanga na loba pour eto fa boire ba crime na sepela nango aloba apesa to ba bonane na loba pona penyel omoni azamwasi tona baleki ya basi tobochi bana basi tona bakoko ya basi kosala mwana mwasi bo eza bien te. Deuxième nango pe bimi. Ah deuxième épisode de bimi nane komeliote. Ah Ziato aussi c'est émission non là qui ça. Ah deuxième bimi vient jour afanda deuxième bimi non ça peigner boyeko vient jour afanda deuxième bimi congolaise aza mwana mboka hein deuxième bimi wa karishu. Oh deuxième bimi maweja est-ce que je mens? Deuxième nangweza. Nazangi maloba. Non, nazangi maloba. Eh, deuxième. Deuxième nango bimi. Vous avez un téléphone? Nazan nango to si sanola. Merci beaucoup. En tout cas, kosa mninga boza ma besoki deuxième bimi e mabe makasi. Au moins internet yo eko macha mutu, eko kicha mutu. Voilà. Ngande naza awa niveau be penyela yela ki internet. Fala ki ayate eza makamna yete. Eza makamna yete. Non c'est émission eza makamna yete article biso ba ndoka internet bazoba internet ba liboma internet pongai nyoso ba sanga internet no kimana internet te to mesana buzoba na nyoso penyela za vrai chéra za mwana ayaki vitesse na internet nzamba limbisa ye parce que azaki na ba conseiller te pembeni naye aza mama bana na biso aza petit sœur na biso aza mwasi na biso ya pasteur munene ya mboka o atalo bana pasteur te esa la passe bana bana kati obiso bana balena bana kati te eloko ngeza te trace ngeza te mutu sama kamna o bako baba libala bana ekufaka te tandenge internet et memeli biso penye la ki trop chonjo kaneka mwasa za faible so te penye le bomone loko à dire so otala kaeti otala loko à esprit toloba moi ça c'est esprit na Congo yakanga akoki miliango te balingi ndene ke na facile bo bazo filmer ndene azo tika na facilité bo moi ça ka dire zanga pona na linganga tinaka momi na boya nanga bakanga na makasi te mais na kamwe ye makasi so na tele bona mo caractère mona ke nzoka neka moi ça za faible. En tout cas, merci beaucoup. Pour que bas sur la caméra, belle belle un esprit. Mais faut aller l'esprit le cas sur baki sinjoro. En tout cas, merci na batutu o batali émission oyo. Botala na YouTube na bomona nzema Mirai Chuba eza ona titre lango bolingo ya nzili. Na mbele na mbaine Jomas Masamba et puis zouk c'est ça dans le marché. Eza la kata YouTube na bino tubo consommer ngo tosi wa pibana. Donc continue clip lango na Paris, donc continue clip lango en Espagne. En tout cas na oloba boye pona bandeko na ba na poto. Bakombata wazando kona bila mwasi nazo ya bwa mbangane sengo ezala bien boko maloko ba Rwanda ngote njora toko te mama tete naza mwasi pardon naza mwasi na sengi la paix nga vraiment na sengi la paix tozala bien tokuta na boya mbanga bokabelanga ba basket velanga eso na besoin basket velanga boketu na besoin basket odombo na besoin basket 44-45 venjora zonga na Kinshasa to swana te bitumba te eloko za te to sepela to za bana ya mboka moko. En tout cas merci na passage mon Kenny Long Jean Christophe Menju Noël Ndombasi ya Diko Ndombasi et puis sans oublier mon grand frère propre Motema ya Bita Kisombe Caps Kapangala l'homme à la Rolls l'homme à la Ferrari
patron, le motivateur de tous les motivés. Vient de Razoana, héritier Watanabe, Boyambanga bien, Nazonga bien, et Gozala bien. Allez, je vous aime tous. Et toi, yo FIFA de l'animation. FIFA. Viendra à l'obé belé pour nayo. Bah, bazolanda on est entendu que bazana besoin ba yé bayo. Moi et le moi bien quand ndenge zalara. Ouais, FIFA na bango e fa de l'animation de tebise bonga qui danse miba les oya pour ba animateur tout bazo boa kabilo ka basi bazo kumisaka basi anga na gina danse miba le moronda ba okita café pour ba tutu fu ba kota kasavu bokwa fu ba kita café. Allez musique ya Congo Yannick Uta. Allez seria kala babina kasunda mae danse abasi babina kande fuenge danse abasi babina kalopele danse abasi babina kayamado danse abasi mwana natika kamokesi mekoli danse abasi nalobia yoka. Allez cette fois-ci ya lelo danse mibali na memeli bino ninye moronda. Donc à la tête batu baobi na moronda donc dese mibali ya ngwane zoya à part ça on a batu baokita café mais pour na ovandi sabatu na mingi na buaki a Mathiolo de London na kata London na vi na lulu yolo célèbre na Lili na bosanité à maître donna na kata na Vex na bosani pété vi na Chibo a Pula Ballon d'Or petit no FIFA de l'animation. Tu dis c'est bon Kalaming Laetitia Touba la reine de Montréal, Patrick Libanier ministre de Montréal, FIFA yo ni c'est bon na obin samboka kalate. Ba mama natuna bino motuna si bana na français babenga kango nini 6 enfants na lingala babenga kango si bana babi a bientôt bobina dansa mibali kalate venzoka ninga zo mata bizo tikala na studio na ndia to bimisa bord solana solayo obetika plus 243 le véritable code ya mboka ya Willy Musheni soza code ya bakuleta na limité code ya mboka la mawa ya Willy Musheni obeti 90 44 53 268 90 44 53 268 na Facebook obetikaras FIFA eto c'est dans ma balle on a FIFA de l'animation check. Voilà, merci FIFA. Là, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je dis merci à Ya Edi et Momo. Ya Edi et Momo, pied gauche magique, Ndoki Yabutu. Merci beaucoup à Ya Adakabelo, Ya Adakabelo, Babi Moutou, Azalaka Naye, place Moko Ya Adasolo, là-bas, là, yo Malmort, Babi Djogo Yamboka depuis Zambie. Mes big salutations à toi, mes big salutations à Paolo Di Capen. Paolo Di Capen, bientôt vous aurez cette spot nakati yaba émission nanga ba biso ko la besoin yaba t-shirt, ba décoré, ba dessiné, ba par 4, ba banderole, si vous en avez besoin nango, là vous allez contacter Paolo Di Capen. Babi ba big salutation nangai na ba merci beaucoup na Berado Presse des Amunda, mais big salutation à toi mon vieux balobi ya Guilhem le mannequin de Paris. Le mannequin de Paris. Mes big salutations à toi, mon vieux. Vous êtes tellement nombreux partout. Vous êtes 4 mois. Je vous dis bonsoir chez vous.